Merci. Nyonso bozali kolanda biso na mpoko ya lelo partout au monde. Ngai ndeko na bino frère na bino Joaquin Zambwana tosilisi kokutana na mpoko ya lelo na vendredi ya lelo. Place tokoya kolobela makambo etali la vérité o ezali station na ngai place na kolobela ka ba makambo presque pour beaucoup d'années na ba station télévision na Congo précisément na ba Congo. Muteko lansaka ba fréquence ti kuna na side ya Angola. AWP Tozako travaille en collaboration avec 3 fois www.radiolisolo.com ou yande konamso diana sulufutu de Wuppertal katina mboka ya Allemagne. Bande kona poka lelo émission tokolobela ezali mingi ko tourner na makambo etali politique. Batu bien sûr toliko za ba question ebele pona ko mitungisa pourquoi mikolo nyonso na diaspora précisément batu nyonso bazali koyaka bazali kolobela politique. Bamusuba wiko bya aventure metikana répondre bino ete ya solo journal nyonso soko lini koteka yango yeba kotia ba titre nini okotia na front page to na page du jour to na page ebandeli valeur journal kozalaka toujours na masolo o ezali moto lolenge moko peka koya komona tina ba église na biso ba pasteur ebele na uta ko lobango lundi passé ete ba pasteur ebele bazali toujours côté maka ko continuer côté ya lelo na côté ya bino polo stama lekaki na mokili ya Siloa a place wana salaki miracle ABCD biloko yo ba passer o bazaka ki diba bazako yeba teke ezako pesa pe une certaine fatigue simplement parce que bazali pe trop imprudent pour ne pas aussi savoir que même nkolo Yesu azali kolobela ba sujet o ezalaki du jour ba apôtre Paul bazali na succès parce que bazali kolobela makambo ezalaki moto na chaque ville bazali kokota likambo na loba jango lundi passé na reprendre ngo susu lelo poto yeba na très bien biso ba chrétien ete to salela molimo mosanto yango mteko guider biso na sujet du jour na makambo ezali koleka na tango to sali pe kolobela yango. Alors à se dire nazako lancer déjà pour na mutu nyonso ete ngai ta na sala émission na ngai na wela ka batu mingi penza balanda yango te mais nazaka na besoin mutu moko ka alanda yango. Nazaka pe na besoin batu mingi bakota na conférence te mais nazaka na besoin mutu moko ka akota na conférence yo mutu koyela biso connaissance yo mutu koyela biso opposition na ndimaka yango ya trop na linga plus batu basopozaka na ngai na ba opinion na ngai ke batoto ke na la bango nzela moko parce que soki naza na erreur biso no sokota na kill de sac ezali chemin de fer oyo basala yango ke na kosuka na dielo kill de sac ezali nzela oyo bakotiaka train moko na katikati te wago moko pete foko tika kill de sac libre parce que soki train ezali kokita en chandelle na position descente soki train wana soit wago se détacher ezako kita ekoya kosala dégâts na ba train mususu locomotive mususu ezali koya yango wana ba gare oyo ezaka na pente na descente okoya komona ete basala gare moko eyoyi koyamba kill de sac na position oyo train ekozonga to wago to ram eko refoulé ba yebisi chef de gare bo changer aiguillage na nzela ya kill de sac pona nini po train wana eya kokuya na kill de sac e kilbité et ça la déraillement place on a dégâts yango moko mteko salema mais ekoze dégâts na ba ponte na ba courbure te na ba nzela ko bloquer trafic te yango wana opposition il faut ezala ngana za ko sepela mingi na bandeko ya combattant ba résistant bazali ko linga te politique ya Congo et continuer na système na kill de sac auto sili ko kota na ta Mobutu na ta Kabila 1 na ta Kabila 2 na za ko sepela mingi na Congolais nyonso za ko na esprit moko ya neutralité sans kotala Kabila sans kotala Mobutu sans kotala Papa Tshisekedi mais azako yana esprit ya vérité esprit ya analyse yango tozana besoin ya mamutu te par intérêt par fanatisme parce que oye Moïse na biso biloko wana tolingi komona yango lisusu te na Congo sikoyo komi même si propre mwana na yo soka azali président soko moni makambo azali kosala ezali malamu te oza obligé telemela mwana wana ekoki kozala papa na yo soki nzela azali ko conduire population ezali yango te oza obligé oloba yango ezala chef amatuka na quartier na bino ezala mutu ya clan na yo ya tribu na yo ya bakongo ya nini kozala lisusu na sima ya mutu te parce que oyo mutu na biso biloko oyo yango mte konzamisi Congo biloko yango mte bebisi Congo
Congo est comme le cola ordinateur est comme trop lent et ça sous bouger souris et ça comme bouger le sous té ordinateur a beaucoup bois kayango té mais au ça lango reset to ko reboot signifie ko redémarrer ko restart. Congo est comme un point où to comme stagna na ba position nyonso. Congo est comme pays où est comme pays à Sony na mokili. Alors, to comme un point où il faut tout ça la reset, ko fina bouton wana ko zomisa à zéro, firmware wana, software wana, logiciel wana, et ça la sous reconstruit yasika. Voilà pourquoi naza très strict, ba mususu bakoya ko banga yoza ko respecter x y z muta expérience, peu importe. Tous on a besoin de reset Congo. Quand on dit de reset, on ne voit plus souris nanga ekangami akita na zalai ko na internet. Souris nanga ta na tsaki pona ke na Skype na mone kangami. Siko na redémarrer sur ordinateur. Oh bon OK. So tu ko redémarrer ordinateur na yote alors ko zalawana pour 100 ans. Souris na yote ekotinda yo suko ke ko Skype na yote to email na yote nyos la ko sala ordinateur e komi na ya ko telema. Politiquement Congo ezali ya ko telema. C'est dit, la commune a point à koyebi sabinote titre émission poko lelo na sila économie ya na Congo ya politique ya Congo nzango to silikoti bazali ko beti sabiso na ba politicien na biso depuis existence ya Congo ba ba siliko yeba ke signifie nzango boko ya komona te nzango ezali je moko ezali ko leka na ba mama na biso na Afrique bat ba yebi yango très bien ngana observer ki je ya nzango soki bat basali domaine ya sport culture, art, bato bakena na domaine wana ba sport na ba université. To yebi makamini bakena ko yekola. Songo comme docteur na ba domaine nyonso oza obligé obenda thèse na yo et puis défendre yango. Thèse yango okokino ko tombola so sala domaine na sport. Yango na oza ko mona te ba sport nyonso na niveau ya ba Jeux olympiques. Eza ko uta na ba grec, eza ko uta na ba culture mususu. Et bon ya biso moko parce qu'il n'y a même pas un spécialiste na ba sport na biso, il n'y a même pas un docteur o azoko yeba teke akoki même ko défendre pe sport kaka o batali koma nzango azui pe doctorat na ye. Et koti pe na Jeux olympiques to ko mpe ko mo ete nzango e komi ko beta na Jeux olympiques parce que ba je wana eza na ba règle nango ba ma basili ko yeba yango. Genius il faut ça na règle nango comment o ko betela yango. Observez comment maman beta wanzango na ko yiko kansaye bazo sakana o yiko mona jemo ka pamba ngande na ni kitisi na ngai na observer culture na biso bonko ko na biso nzango ngana ye ko déclarer yango ete o no sazali ko yoka ngai tant ko silisa émission oyo ako comprendre pourquoi na beti ete politique ya Congo ekomi je ya nzango. Parce que nzango, il y a deux choses. On dit qu'on gagne, faut poser d'abord en groupe. Ba mama sili ko bete nzango ya batimi bale simba kanangote. Oui, politique ya Congo est comme un point où les batu ka toza ko mona. Pe perdre na li de pes. Elengi nzango ezalité. Elengi nzango e bonga ka groupe ya batu baza ko beta éliminatoire bandi pa ba mama baza ko lana ba sili ko ba commande nzango e beta ma commande nzango za kitoko. Mais règle les jeux en zango à part ngaku tunebia bien que maman basili ko yebango ezali mayele ya rapidité nous avons ya changement ya makolo au salaire au téléphoner ba moi déjà le konyo ngo bwaka okotika ko gane nzango te. Oui, actuellement politique ya Congo ba élection na za ko lobela awa to komi ko beta nzango toza ja ko signaler le colonie na ngweza ko ya e batu ba ye ko libiso déjà ki ye makambo ya ngona ko lobela awa. J'ai un nzango ba mama sili ko bete règle les jeux na mususu ezali kambo za ko beta nzango ke bazala na ba réserve na équipe na yo batuni na bazana sima même si ba longolio ba parapolio oza obligé pour garder tout na ko na pesi bato na mama a ya kuzala na bato za kana biso bozo continuer ko éliminer. Oui, j'ai de na élection ezali oyo soki to ko sakana ki na ko ya ko labsino comment to za ko téléphoner makolo basi ba rêve biso déjà ke ba ko boaka lokolo gauche. Et puis surtout qu'on les va à côté il y a droite. Biloko na koya ko se défendre dans autant na kota na article oyo eza na mukana sa constitution oyo eza ko senga qu'est-ce qui se passe pour na mutu tangu azali un président et qu'est-ce qui se passe selon la constitution soki muta kufi. Oui, parce que koya ko monete bana Congo to siliko décider déjà était non. Révolution za ko salema awa manifestation na France, manifestation na Londres, na Belgique, disika nyonso Kabila dégagé, Kabila quitté, Kabila koufa, Kabila bon mais ça va, mais parce que boye PG ya nzango eza ko leka awa te bana ya Congo.
mais ce qu'on dit déjà pour le cas ya nzango ya Congo on peut comprendre que keba est-ce que on y a dit constitution ya mboka na yo d'abord j'ai des règles ya nzango yango wana na yeli bino na poko yoke nzango tzo beta na Congo un congolais azako pola parce que ko beta j'ai ya nzango te ayebi ko beta j'ai ya politique ya Congo te nous avons des docteurs en sciences politiques nous avons des spécialistes basali ba 30 ans la politique ya Congo bango nyonso na pesé bango mene tekel ya Nabucodonosor zéro et nazo zela yo okota oya ko prouver nga ete maloba na eza juste te. Un président congolais en exercice soka koufi nanango ako remplacer ye yo yebi yango te soko yebi yango okoya ko challenger mais tikanga na apprendre ba oba yebi yango te que un président en exercice congolais soka koufi c'est le président du parlement mutu akoma automatiquement nani président na kiti wana bon nana waza président du parlement ça ne fait pas 2 heures du temps na sili ko sili sa statistique na uti ko sala na batebe na bendi baza ko yana ba élection to ba yana ba élection. Par exemple, maman na bengi na ba jeune garçon, personne ne connaît qui est le chef ya parlement, ya Sénat, ya Congo. Mais bon, président Akoufa, président Alongwa, ça va, ma réponse est claire. Président ya Sénat Congo, na yebi na ngate amoke changement et salemi jusqu'à dernières informations na zanango, peut-être ou bien sinon c'est papa Kengo Dondo. Question na zanango pona yo Congolais za ko yo kangai awa. Oza ko se plaindre que to lingi ba étranger te. Wana ndeke alongwa biso tutaboy oh no bruit ya pamba oye ni politique wapi na leader na bino kuna za ko diriger bino nani yango asa leader na bino nani yango asa ko ya ko telema na place onga na telemi na expérience politique asa na ngo po bana ko lobango nationalement internationalement ke mwana Congo nzango za ko beta lokolo za ko téléphoner yango te basi ba refakio déjà place ba kangeli biso na Congo eza déjà clair. Un Congolais ne connaît pas sa constitution. Un Congolais c'est un pasteur qui ne veut pas lire la Bible. Un Congolais c'est un pasteur qui ne connaît pas la Bible. Mais à côté les ali aya côté ya na public ngai papa apôtre, ngai papa prophète, ngai papa bla 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 na titre non c'est cause de la religion chrétienne. Oui, c'est ça un Congolais. Parce que ça dit soni, pour ce qu'on va gérer règles de jeu en Zango, il y a politique. Ne voyez pas être à le contrat au bois, basi ba référence, basi ba kalabino de Jabana à Congo. Que ba Congolais ba yebi na bango eloko moko te, ça en noir sur blanc, ba koye ba na bango te, ils s'en foutent de tout. Ba yebi na un président. Et un Congolais a consacré force à payer sa présidence. Voilà, place G à Nzango. Et ça, un Congolais ne sait pas comment accommettre la Nzango. On a un pays où il y a la démocratie. Quand on a d'abord le parlement, ceux qui ont maîtrisé le parlement, au Jumbo Kawana, au Ponzi Yango, parce que au Koyebi Sabango, Nini Bakosa la place, Bakomona clair, tiens, Moutou Azalike Moutola, il s'en fout. Mais condition pour comme un président y a pays, et ça d'abord être de nationalité origine, il faut qu'on ait original. Est-ce que le sénateur n'a vu ça? Vérifier les conditions wana avant tout on a regardé la élection. Kaku, question de Bossango, Nzango et Bossango, Papoli Bino déjà dans le Kolowana. Yami Balé, bon, il est bien de sortir un président à Koufia, besoin de Sénat Kabila dégager Kabila Koufa. Bon, il est bien de quand il enlève Kabila, on remplace Kengo Dondo automatiquement, il y a un président. Oh, il est bien, on nous allons préparer. Nani quand il a vu ça, manifestation pour nous Keba. Tout ça, on le président Kabila Alongwa, président Kabila Akoufa, Lelo Lobi Mosika. Est-ce que nous savons qui va les remplacer? Oh, tu ça la élection. Oh, moi, on a Congo. Oye bi règle de GT ya Nzango mais naza koya bino pe sili koti oyo Nzango kaka na pe sibino comme introduction.